Mbote na balandinio surtout ya Adassa Temo TV, soyez tous le bienvenue dans notre émission. Les abakou qui oye, les Adassa chou de mon cœur oye. Les lotos oye bisaba tout que vérité après quelques temps, après quelques mois, après quelques années. Vérité ato bombi yango na escalier ato zui ndande ezala rabongo o elingi la ki sa vérité o zipiki yango bilambe belo kotisi yango na sia mabele ekotika la kaka vérité lelo histoire ya pechanga na Gomez na Sila vérité eko bima et pa ya Deborah actrice na biso comédien depuis premier jour akendaki ko tourner na kati ya Sila Bisalo production la maman des Abakouk de mokonzi ya YouTube ye mama Mofibi Mungwa abengana ye nazo expliquer bino malembe pour comprendre abengana ye abengaka lisusu te na ba production na ye mais et pourtant bandaki ko benga ye produit maison et ko sala make Deborah e ko leka na émission et pas ba résidence tanga e ko leka na émission ba faux compte o baza bango moko ba comédien ba kei ba bandi ko finga ye tongi to loba nini ke Deborah siliki aye ko bimisa vérité alobi nde kutu bo finga Gomez bino boyebi te main noire o eza na kad na sima na makambo ya Gomez bolanda ba émission nanga bozongela ba émission nanga na lobaka ngo mutazo tinda Gomez a finga Sila eza Irsil Pechanga mama na hypocrite mama na motema mabe moi so Irsil Pechanga ye kombo ekenda mais asale lokote aza suna succès te anga luka succès na sima Sila omoni kaka vandi boye wana ke kosala ba sortie médiatique kokende ko publier pape lombe pardon pape lombe boye nyonso wana kaka po abimisa Sila toujours motema mabe muta bimisa Sila motema mabe wakenda ko bebisa image ya Sila epa ba comédien c'est Irsil Pechanga tant bo tambola na camarade kaka bino mibale nde mutu boye bana ki ba secret ndenge nini secret wana ekomaki na matoyi ya Gomez tango kaka Gomez aye ko benga e bakende Nigeria ba film yango akenda ki otourna ata 100k esala te ba film yango azalaki baba kuna na Nigeria abeli mampala encore babanda ke olala chambre moko na mutu munene na Gomez babeli mampala bango mibale na ebite soka futa ki combien moi carte wana kaka pesa ke ya komi actrice ya Nigeria sope ya solo sope ya lokuta abandi mamoko omoni Sila ndaza bongo mwana mabe azaki na mobali ya mukolo na ba ajour ata déjà Sila banda déjà ko bimana mibali ya mikolo mobali yango kutu madilu boy na boy lobeli Gomez ba makambo nyonso o basolola na Sila na privé parce que bazalaki kotambola bango mibale babandaki okangama mais yo Irsil ba secret na yo ya bosalité na yo oyokango pana ba secret na yo makambo bandaki osala oyokango nani abetela lisolo bosalité na bino bobanda ko sala nani abetela ngo yo Irsil ba salité banda ko sala na banzela Brésil banda ko kende fali apesi yo visa wana ya pamba makambo bobanda ko sala ya bosalité nani aya ko beta mais yo réputation ya Sila okomisa ngo na munoko no ba comédien nyonso ba ina Sila pour rien asala bango eloko te même ba guerre bozo mona ya mama Mofibi Mungwa main noire na kati nango pe Pechanga eza en sens ite biso toyeba na biso keza yonde muto vandisa Gomez tango bokenda Nigeria kuna zo lieso biloko ya salité biloko ezanga tina ba film okenda ko sala koma baba kuna anglais oyebite eloko te yo wana sa preto kende Nigeria okomi lokola baba toyebaka na kalozalaka star donc mbala moko kiti Sila tango omona sko Sila o banda na carrière mais ye toujours succès ezali yo wana motema komi yo mabe yako yebisa batu cause ya séparation na yo na Sila yako yebisa batu cause ya séparation na yo na Sila ko bota mate yako yebisa batu cause motema mabe Deborah o yeli biso ezaka ka confirmation parce que biso nyonso déjà toyeba ngo tolobaki yango peke mwana mwasi o mutazo tinda ye eza Irsil parce que makambo wana muta yebaki yango kaka eza Irsil alors botika na bino ko se distraire na makambo tota la film na biso irréparable to continuer ko ta la film na biso irréparable Total la film na biso irréparable, to continuer ko s'abonner massivement na kati ya Adassa Temo TV, to sotaka ba pibité to
to sauter ba publicité na biso te na kati ya Adassa Temo TV. Nzamba la raté vérité. Nzambala la raté lelo vérité ebimi après quelques temps toza balongi justice nzambe bino na bino bokokota confusion bo banda koya kotubela moko na moko innocence asila yango ebimi mwana Gomez akenda kota na ba life to se distraire te total la film na biso eza irréparable nzamba confondre bango tolingaka bino ya mingi topesi bino ba bon dimanche Papa.